La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na shema ya Sa TV, nakoleka nanga na shema ya Sa TV. La chaîne, la TV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu tikete nzamba lola asala bisusu bolamu na mokola lelo yo muto zali branché na kata mabia Star TV na sepesu kozala na bino comme ba abonné na nga na sepesu kozala na bino comme famille na nga na kati ya chaîne ya mabia Star TV yo na bin tika ete oyo ayebi ke azali mutali boso ozali le bienvenu na kata chaîne na biso na eloko na ye ko permettre na ngonga na soso tala nga ke o tomber na adresse malamu pamba te émission na biso bande ko na ngai tolobelaka nyonso tobe makambo etali société tobe makambo etali comité na biso ba ko Angola tato ba comité na biso ba ko Angola engelo ba congolais na bangolais biso tozali mutu moko yo mutu rami kolobela makambo ayebi ke bande ko na ngape aningi okoma membre ya mabia Star TV bande ko na ngai numéro ya téléphone ezali ya WhatsApp bande ko na ngai benga ngai okoma membre ya mabia Star TV ostoninga na ba conseil na ba idée no surtout na tozali wana pona bino oyebi ke bande ko na ngai alingi pe asala suki kitoko ne bomoni kaka kola loka ngeli boy vedire le bio ba ke le boko ya mabia Star TV mutesali periki oyo ya robe mutesali couleur bande ko na ngai des bande ko na ngai za periki ya koteka oyebi ke za intéressé na bande ko na ngai pe ni surtout ozali lola na ngai contactez-nous toujours na numéro nos ali bande ko na ngai na kozanga ta ko postelo periki na yo eza Brésil eza ma qualité ya bien makasi mina sina lobi eloko o pebi que azali intéressé na assurance maladie bande ko na ngai okoki toujours ko contacter mabia Star TV na numéro de téléphone wana na kozanga te akopesa bino numéro ya ndeko na biso Yannick assurance so na bi Yannick assurance bande ko na ngai ezali ndeko na biso ya ko Angola à travers na compagnie wana y assurance ya vie na assurance maladie oye bien qui est intéressé na ngobande ko na moment to komi so zani na assurance maladie te assurance à vie ezo za mingi passe mingi eta ke biso baboti bande ko na bobenga numéro na kozanga te passer bino numéro ya ndona biso Yannick assurance bokoso na bien makasi mingi na si bokozala jamais dessus et loko musuna na bande ko na ngai na kata mabia Star TV bande ko na ngai to sala ka bagak comme si ndongo benga yango pesa yanga lisolo bande ko na ngai tozana pa na masolo na biso mais eza lisolo moko oyo ko codifier biso pa mate chaîne na ngai eza différent na ba chaîne na bato mususu o botala kana si conscience no yebi chaîne na bande ko na ngai ba ke ko tala ngona papa ko tala ngona mama o ko tala ngona bana o ko kata sonite na kata mabia Star TV bande ko na ngai to ba toujours eloko et se porter un plus na ba vie na biso yo tala kani bande ko na ngai eza ta bilobi ete onde to yo karande yaronde monde e baby sarabiso yo karanini o postara nini na ba Facebook no postara nini na ba WhatsApp na yo tanto ça ba responsable to ba mama bana papa bana mwana nazo mona papa poster film robo YouTube mon roboye ala tiki se pende nini ma bêtise papa oche kameto respectera bana biso so ni respecter bana na o bande ko na kota na mabia Star TV o kozala na o desite o ko kana personne te ko poster ba ya ko poster ba vidéo na WhatsApp na yo na ba contact na yo o kozala toujours à l'aise na sina lobi eloko place wana yo ba bande ko na ngai naza besoin ba encouragement la bino bo benga ngai place bozali bo encourager mabia Star TV ba cadeau na bino ekosala bien babi mikolo bande ko na nga mutazo latisa nga balobi Pati Nzambe do madame Dauphin na kata London babi moi sortena be pisse vedi bande ko na nga bilamba mikolo bozo mona la star zo sala ezali nde yene mutabi la star ba video so bono sala ngani muna ko latisa yo en tout cas yango moni Pati Nzambe madame Dauphin a latisi la star bilamba so bozo mona ezali mutazo latisa merci beaucoup na soutien na bino tande ko moi si a mimi un plus na kata mabia Star TV azolatisa mabia Star TV
pendant 6 mois na chaîne na ye donc ensemble asubila mate mais mutala etanga na sina belle replace wana sans oublier na pesi bandeko bazo soutenir ngai de près de loin na pesi bino merci mingi na pesi mbote na Christopher Songo babi mobala zanga ke lo côté na poche na ye na kata London na liboto na pesi mbote sans oublier bandeko na pesi Fola Mazambi ya kitende toi la mboka veut dire kolobilele na kata Panama na pesi mbote na zang cité ya kopesa mbote na nga balobi na JCM ya des boss papa responsable na kata Londres ya yonde yangwana na zeng cité subande kuna ya kopesa mbote na ngai balobi na Yasimine ya petit frère de Jésus vient na ngai niekese la star zozela kaka place 25 nga vient na zozela kaka toujours confiance na yo na zeng cité bande kuna ya ko remercier babi JP Bwaka JP Bwaka mana bonguseli osuke na bwake liyo kingo ampi na bwake liyo osuki nanga place ozali na Panama na peso mbote mi babi kolo kadena oyo akangi masolo kuna na kati ya Panama osimbi vedi oziki na kati ya JP Bwaka yango wana bandeko na ngai na pesi sumbote na babi na agence mvula na kata France yone wana na pesi sumbote na bandeko bozolanda nga bozana line ona tangi bakombote bandeko na nga na pesi bino mbote mingi tike tenzamba lola asala biso bolamu place bozali. Merci beaucoup bandeko na ngai soki omoni paze ke natangi kombo na yo te bandeko na ngai kozanga te bandeko na ngai contactez toujours Mabia Star TV na kozanga te ya ko bwaka bino mwa libanga bamuso bala star ko bwaka nga libanga tendeni bandeko na ngai ana kata Mabia Star TV il faut ça ne eloko moni mibali nyonso na bwaka bandeko na ngai bazanga na eloko basi nyonso na bwaka bandeko na ngai bazanga mwa eloko so ebi kozana eloko bandeko na ngai ozele bienvenue na kata Mabia Star TV tokozanga te ya ko bwaka yo babitalaka mwasi oyo alobaka ma moi ça dans un problème accent sur quoi boire ko libanga bande konanga ken imagine est-ce que oza la carabon il faut ça ne loko mais moi ça qui kukuma en plus moi si ou a difficulté à prononcer ba word a difficulté à prononcer ba malbalange ko tananzela mais sur quoi boire ka quel sentiment na sina bi eloko place wana na sansi tout so ko pesa mbote na ba lobi na pitu Gitu kababi implice na kata France na peso mbote mingi sans oublier na pesi Chesco Mokonzi na kata Panama na peso mbote mingi. Merci beaucoup la bandeko bobanda ko partager vidéo bandeko nanga e ko écouter rien. Biso tozo sala musala moko. Merci beaucoup hein. Donc ce que to banda sko lisolo na biso bandeko nanga. Ndenge toloba kaka ke la star ayaka toujours côté ya biso sans Bible la star ayaka toujours le makambo ya solo yango lelo ba moureuse nanga ba mouré nangai boza toujours ya ko sepela donc la star ayaka le makambo zo le kamina na comité na biso na entourage na yo la star azala toujours na information nango pe ezali ko leka na banda kuna biso yango na lelo bande ko nangai lisolo ya star lelo na poko ezali ezotala biso oyo tosungaka bato donc biso tosungaka bato monike muto osungi ye ozali obligé ya kosunga ye eza mingi ezotala mingi biso est-ce que bandeko na ngai soki osungi mutu bandeko bo aimé déjà vidéo nombre à personnes bozali na ligne ba j'aime eza mukie bo aimé vidéo la star za mutabolingo esala nga mwa bien makasi bino bongo nanga na sina le beloko ok ezali te bandeko na ngai soki osungi mutu batu wana bazali obligé teke ya kosunga biso oui toboyi te bandeko na ngai kosunga ezalaka neti tolonaka bilanga na biso ozozela na nsima nango obuka n'est-ce pas na beloko place wana lelo bandeko na ngai toye kosolola lisusu te basu ko développer eloko babengi kosalisa mutu na eloko babengi ke soki oloni bilanga na yo soki oloni bilanga na yo bandeko na ngai bake okobuka yango tango loni bandeko na ngai oyebi ke eloko yo mutu oloni ezali ya mutu mususu te ezali yo mutu oloni eloko wana ezali ya yo zo obligé ya kobuka yango quantité nyonso to oyo kobuka
eza ya yo moko pamba te yo moto olonaki bilanga na yo yo pe mutu pe okobuka yango quantité ni sutuma ndeko nanga moko te akopekisa yo. Donc ozo obligé ya kobuka nombre oyo donc quantité loko oyo lingi obuka tellement que yo moto olonaki yango. Mais bandeko nanga ezali différent na mutu oyo tosalisi ngana yo pamba te mutu wana azani kaka mutu. Mutu la bandeko na ngai azali na motema na ye. Motema na ye ezali yanga te ezali ya ye te. Mutu la bandeko na ngai azali pe na matoi pe ya koyoka. Tango salisi mutu ndeko na ngai mutu to salisi bandeko na ngai batu wana bazali obligé te ya koyede biso. Bazali obligé te lokola na Congo pesa intéressant panani lokola passer muzingu na kata France lokola aider la star aza donc ngelo baboke passer muzingu aza ko obligé te ko aider la star pas tengam na aida kiye pamba tendenge ezawana okomona ke Ive Musasa asungi mutu wana Ive Musasa azala motema na ya bolamu. Mais c'est différent na motema ya mutu osalisi. Ndeko na ngai eloko nazo ngona bana poko lelo pe na moi ense kuteli yo soki ngana to salisi mutu. To longola ka elikia ke mutu wana azali obligé ya kosalisa biso na si Bill Gates Genève so yo kanga. Soki oyede mutu na vie to longola ka makanisi expérience wana français bimi bien expérience inutile to longola kango kati na biso tota chine prononcer bien bo comprendre nga pa na accent amoureuse na nga boyebi makambo na nga na zana ngo na accent pamba te soki oche likia ke mutu wana asungi ngai lobi asunga ngai bandeko na ngai ke lobi wana bandeko na ngai Vero Malungu na kata kini asali yango te ekokoma guerre en plus ekokoma bitumba na plus bandeko na ngai ekokoma rancune obosani ke bandeko na ngai tobosana ke oui yo mutu osalisi maître Tino Songolo les grands lions na kata Londres est-ce que mutoyo Tino Songola nani maître Tino a aidé est-ce que ça obligé à kozongisela e bac c'est ça le problème. Bandeko na ngai tango tozo sunga bandeko wana tozo sunga bandeko bana banoko bana bakurutu bandeko na ngai elike wana o tozala wana mutema kendenge eza wana ngai nazo yede neneti meta na kati ya London omoni yo moko chika na mikumba na kati na yo omona ke mikuma bandeko na ngai e bana ko pese na vie na yo pona nini ke muto to salisa ki ye azo salisa biso te alors bandeko na ngai tango mutu wana asungi yo te ngana yo motema ezalaka deja akovima surtout soki mutu wana abongi tobosani ke ezali loi nature mutu wana bandeko na ngai azali obligé te kaka ya kosunga yo alors bamourese na ngai la star aye to solo la to ba moi eloko comme habitude na mesela ko ba eloko biso to sa part na biso donc na yo dadi ilenda na yo Pati Vunda na kata France nanga la star na yo mama ozotala nga na ngonga oza na life na nga to se libérer na beliki apamba ke muto aida OK biso to aider bato na bato bazo obligé surtout za ki obligé nina le baso eloko place azo bandela ngo lisusu to se libérer na eliki wana eze eliki moko ya pamba pamba te tango to sungi mutu yo tshene elike wana ke mutu akosunga nga elike bandeko nga ekangi yo na motema okomo selaka ke mutu wana ifala ede yo
makanisi na bandeko na ngai ekomi kotungisa yo. Yango lelo kole loko aye kosenga na biso mutu nusu toza na citation bandeko na nga to se libere na makambu oyo. To se libere na ba pensée ya kimoto. Au lieu que bandeko na nga to bana koche like pa muto to sunga. Tozo perdre temps na biso inutilement na sina le belo place wana. Tozo perdre temps na biso inutilement ya pamba pamba. Alors bandeko langa au lieu de perdre temps la bandeko langa et malamu kutu il faut to sala eloko moko ke ozo pousser biso poto ke ne liboso n'est-ce pas na lobi eloko. Pamba te ba français ba bi ke battons-nous pour réussir. Na bi français ngo bien tout réussir. Balba bongo. To bunda pona kolonga. Ndenge osunga kindeko wana bandeko na nga eza pe ndenge moko nga pe nasunga kindeko wana. Soki ndeko wana bandeko na nga asungi yo te bandeko na nga biso to lukaka to bunda to longa pamba te mutu biso pe to zwa mo eloko na part na biso. To chika bandeko na nga ya kobebisa ta na biso pe ya kobebisa ba énergie na biso ya kotala kaka ke muto na yedaki azali obligé ya ko yedenga ndenge nini muto ngo azo yedenga ite. Na tongo na bandeko na nga muto oyo ozo tela mutema ye azo avancer mais yo za wana ozo avancer te ozaka ko karamesi kama ko pamba te makanisi na yo ezaka ke donc muto il fallait yedenga. Pamba te ba français ba bi le temps c'est l'argent. Français bimi bien bon comprendre pas na accent. Tangu ezambo bandeko na nga tangu ozo perdre temps na yo eza pe tango bandeko na nga ozo perdre moment na yo ya koluka osala mo eloko osala soki suki ndenge la star asalaka yo zana ozo perdre temps na yo. Alors bandeko na nga obosani ke o perdre temps na yo pa mate misu ne ezaka ezotala muto yedaki ye pa zongelo na sima. Na moment na bandeko na ngai okomi kozwa mutu wana lokola cause ya l'échec na n'est-ce pas na le belo ko place wa. Alors mutu la bandeko na ngai azali cause ya l'échec note yene mutu komi si mutu ana cause ya l'échec na yo. Pamba te yo lexaki ta elike na yo pona ko chaka ka makanise pa na ekende ko wana ko sunganga ndeko wana ko sunganga bandeko nanga ezali malamu mingi te to moni ke biso tout tozo souffrir na bamboko aba posto to bamboko aba poto bandeko nanga muto oto yede e bandeko nanga ezali okola tozo perdre temps na biso pe ba énergie na biso na muto to sungaki muto ala pe ka azo obligé ya ko sunga biso. Yango le la star na loba boye na kata compétition wa ko Angola tellement que masolo ya kaka esunga biso na ba toujours eloko na yo suko loba eloko na ngonga o place okutelinga ba mourir c'est nga bocha le lito iboyo ka makasi mingi ekosunga biso mingi kisangala de Luxembourg lelo ba boyo ka ba moi français ba français la star lelo ba moi ebele ko bimana moi français mais bo sala kaka bo comprendre nga pa na accent. Ba français ba lobby n'en voulait personne. Quand voyez moutouté, quand lui la peut moutouté. Na sens nini ke kokangela mutu kanete pa mutasungi ote ko lui la peut moutouté ke neti ko lui na ko lui la kuna ko ba kene ko lui la kutute ke oka mutu malukunia na bozwa mutu oya yeda ote oche mutu malukunia. Yango kole loko azali ko recommander biso ne sa tous les lots na ngongo zo telelanga bande ka bo aimer vidéo ko esalanga bien moto nusu bi ke asunga ndeko na ye asunga leki bala mama kuba batamo biso to sunga bango biso to sunga bango mais kole loko aninga lo baboye
mettez votre espoir à Dieu. Toche elike na biso epa na nzambe keke so bato to salisi na moki bande konanga toche elike na biso epa ya nzambe. Tobosa na kengana yo to sunga mutu. Ata muto bande konangai o bosolo na ye mwana tata moso mona noko keke so mona nani oyibe ko sunga bande konangai azongisela yo te bande konanga to longola espoir wana. Pamba te bande konanga soki to zakara ke to zo raisonner kaka ke ndeko mobali o ngamu na yedaka ye koma la tour na ye ya yedenga te bande konanga ekosala pasi mingi. Pamba te tellement que yo oyini mutu wana na makanisino zele kaka na beso mutu wana yedengai na motema na yo bande konangai okomi na motema likune pe okomi na conflit vers ndeko o yedaki na vi na yo. Yango kolelo kalobi aller vers la réussite. Tambola poussana o attendre objectif na yo. Objectif no bande kolongo zotala nga yeba ke ezali ya ko réussir. Dit à mes places ozali ana mama pasteur albi sa Bible alobi mo eloko. Oui bande kolanga to boyite. Nzambe lela koro pambola ngai na sima ya mami madame ya maître Chikifa na kata London. Akoki ko pambola nga na sima na ye. Bande konanga mutu akosa yo te Nzambe atilisa kaka batu pamba te batu ba pambola biso. Nzambe lela akoki ko sunga akoki ko tinda mama akoko tinda mokonja ba mama Michel na kata London na Wood Green atinda ya opambola sta na mo eloko Nzamba tindi ye Nzamba tilisa ka batu bongo soki oyo bozola na ngana ngonga oyo boyo bakekole eloko ni nga lobe eloko nini pe secret ni nga loba na moma oyo yo zotala nga na kati ya iPhone na kati ya Samsung na yo bato to sunganga na yo bande kolangai bango bayaka kosenga biso te ke basunga biso ke neneti ke Pauline Nzenza esenga na yake pano ke Pauline Nzenza sunganga no ezaki na motema malamu ya Pauline Nzenza na kata Wood Green yango na bande kolanga bato na bayaka te kosenga biso poto sunga bango biso nde bato keneki vers bango biso bato zali na motema malamu o Nzambe apesanga na yo to sunga bango engolo bake Nzambe ne mutu atilisaki kaneli moko boye epa nga na yo pote to sunga bandeko oyo to sunga bango lelo na vie yango kole eloko alinga fungola mo eloko moko boye na fungo mamo eloko moko boye yo zotala nga na ngonga oyo soki yo ngana yo tosunga bato na basunga yo te bandeko na ngai ta mususu za pe tala Nzambe te koki te mutu ana sunga yo pamba te bandeko na ngai soki ngonga Nzambe koki bango ne bakoya vers biso po basunga biso n'est-ce pas na lobe eloko okokoma mutema likunya te biso to kongo forcer bango te ke nyoza wana ke nga na sungo na vie ozo obligé you must odo olubi ko ozo obligé akoyedenga pamba te bato basunga ka bato ezali Nzambe mutatina ka bango vers bato mususu yo na lebe ande konanga na ngongo se kuteli yo mtozo landa kole eloko no batu oto yedanga no bande konanga to tikla bango ta bango moko ba oya vers biso soki ba ye o mona ke wi ngonga Nzambe ekoki pote basunga kati
na kata Tottenham na enje okona mama Emmanuel nzamba kotina batolo bakoyepa na bopete nyonso to pamba te tangu ngana otosungaka batu nzamba atutaka motema ya Françoise na kati Edmonton po asalisa biso n'est-ce pas nzamba atutaka mitema na biso ezali pe ndenge monde kona ngai mutu solanda ngai na ngonga no sekuteli yo batu nyonso tosunga bamuresi na ngai boyoka ngai bien makasi soki bazosunga biso te bandeko na ngai nzambe nde atushe motema na bango te komitungisa te okoki mpe koforce mpe te okoki mpe koyina bango mpe te ata oyo ngai na yo tokangi mutu tovandisi ye na studio ya la star vanda awa na salisaka yo tolobeli ye pendant 30 jours sunga ndenge ozala no sungaka te il faut sunga teri wayemba na kata Paris soki motema na esimami te bandeko na ngai akosunga yo te nasi bozo comprendre ko eloko nalobi eloko na mama oyo donc mama pasteur sans bible alobi eloko moko eza mutuya na kati ya Mabia Star TV bamoresi na bamore na nga kosunga bandeko na nga ezali kama motema pe ezali kama moto o nzambe atuti ata yo ndongo ozala bandeko na nga nosila tosunga ebele tozelaka te ke ya retour ke nga nazwa wana mefoto longola yango ozala toujours dessus tangu so bandeko na ngai mutu oyo akofuta bolamu bosala ndeko na ngai tango na mutu na yo na ngonga nyonso to ekuteli yo bamuresi na nga ekozala mutu mosusu libanda okuta oyebaki te yo sunga bandeko te yo te mutema kendeko mutu ako oyede yo nzeke kendeko ayede yo te eza mutu libanda ne mutu ayo oyede yo na tongo na bandeko na ngai nzambe atushe motema ya moto moko temekela momana oza na besoin lisungi nzambe atindi mutu mosusu kutu yo kutu oyebaki te na vi na yo ki akoki koyede ye nzambe atindi yo vers yo sikoyo na mona bandeko na ngai soki oza na bososo na nzambe okomona bake bolamu ngai nasala efutanga bangai te efutanga bandeko na ngai te me efutanga na bato mosusu bandeko na ngai eloko moko na nini aloba awa toyebake moto aza kaka moto na badisiple ya Jésus bandeko na ngai nani afuta Yesu koleka nani tososo na place wana na badisiple nyonso to ya Yesu mama pase sa Bible yo oloba mwa eloko nani afuta Yesu koleka tia moko commentaire on esalanga bien bandeko bo aime vidéo s'il te plaît ezala ngana yo sotola mke na tongo nzambe apesi biso souffle de vie est-ce que tozokiselaka nzambe bolamu asali biso ya 100%? Je pense pas. ndeko na nga to chiko nyokolaka banzoto na biso pamba for nothing ozonyokola nzoto no pamba te ndeko ozana olobiki ndenge aza wana nga na sunga ye ya sunganga te na kata mutema na yo ozonyoka makati na yo okwa obela estomac pamba o kala kite to mona kipe batu pipa bela ba estomac oza jeune omona eleno comme onuna nini yo sunga batu na vie ba sungote eleno comme onuna dans le vide nini mutema mabe na olatongo kati na yo olati mabe wana likunia wana libérez-vous donc tout se libérer ngana il faut tout se libérer na makantike muto to yede bazo obligé kaka oyede biso non loka to sunga bango bandeko na ngai to libérer bango c'est très important ce qui ont libéré bango bandeko na ngai ba kenzamba ko fungolo ba porte ko nzima te yo ngana yo zotala ngai na kata Mabia Star TV osunga bango so basungi te bandeko na ngai eteli bango na nzambe meyeba ke
bande konangai soki o se libérer na motema na yo motema likuno zalaki nango motema ya nkanzo zalaki nango ke moto na yede ye pas obligé ko yede nga ma yeda kote motema likune ne fone bande konanga se libérer okomona ke nzamba ko fungulo ba porte tika ko perdre temps na yo pamba pona ko kangela mutu motema obika ye vanga na salisa tata nga salisa ye salisa te pona nini to tika yango ba porte mse la toujours ya kokangama batu musu bande konangai okomona la plupart a bato ngalo to salisa yo salisi mutu mais mutu wana yo salisa ye abonga mais salisa ka bato te botala ba vie na bango yo hypocrisie kate ngala yo to bengisa bato comme na poto yo yebi obengisa bato comme na poto amoureuse otalanga. Mais combien de fois mutu oyo yo bengisa na poto ye mutu ana bengisa na poto soto te la plupart ba bengisa batu te mais yo bengisa batu na poto na mutu malamu na yo mais mutu o bengisa na ngina lobelo ko place asa bengisa déjà mutu na poto est-ce ka ida batu na Kishasa mais mukole zali to nzamba ko toucher motema ne pas sunga mutu mo bande konanga okomona peka makama mutu ane fungwa meke liboso. Cela veut dire que yo nanga bande konanga to se libérer motema na biso eza na kimia. Yo mi pesa la musalo ozali beta porti place ko beta concentrer tant na ona activité na yo sala eloko ko sala o linga lisoki na liboso o resi lisusu ko leka lisusu. Au lieu que au perdre temps na yo pa mapamba na bato ba sunga bazo sunga yote be tata na yo asunga bato na bazo sunga yote ezo kanga ba porte ya bato ming bande kunanga ba ba tina ni na bani lisolo pe suka nango ekozala ndeni pa matena changer système nanga ya ko beta lisolo nazo kende no na kende memi bato na suka nango na beti lisolo nanga bande kunangai lisolo o na beti bande kunangai on a bike bato to salisaka bazo obligé te akoyede. Nasi tata na yo asunga batebele tata na nga pa asunga batebele batona tilo yo bayeda bisote. Nazwi témoignage ya frère moko bande konanga abengi ngai apesi ngai lisolo oyo abi la star na bengi to partager na ba moi eloko na kata mabi ya Star TV yango mondi bande konanga nazwi numéro oyo na komi yango nazwi numéro na bengi yo. Mais lisolo bande konanga ewuti na mboka ya Congo. Merci beaucoup nde konanga Pierre na ndeko pesinga lisolo na mboka Congo. Merci beaucoup. Ndeko Pierre ayebisinga alobi kole loko papa na ngai azalaki na mbongo ebele na mboka ya Kishasa azali na poste moko ya bien na Kishasa. Papa na ngai azwaki ta mingi ya koyede bana bandeko na ye. Bana bandeko ne presque mingi bazali na mboka ya poto. Na mboka poto la bandeko na ngai ndenge ndeko na biso Pierre ayebisinga alobi kole loko totiko zo ata apeli ya mwana moko te bato papa na ngai eda. Papa na bango baosa na ofida. Donc aida presque bala bandeko baza na France, baza na Belgique. Mais na kati na bango bana o ba yeda, papa bango ayeda, ata moko te ay asunga bango. Na ndenge papa na bango akufa. To papa bango akufa bandeko na ngai ba mona ki pe ate loko moko te geste moko te ke e wute pe na bandeko ya poto basunga bakunda papa o abokoli bango papa ayede bango o asunga ki bango baya na poto mais ataki kala bana na bango te. Papa na bango akufa bandeko na ngai bato apote ba contribuer à eloko mote mais papa na sungaka bato wana. Mais ce qui est grave bandeko na ngai ba mama ya bana na bandeko na ngai bango no ba botela bango lupango. Donc papa na bango asungi bana kasi batata mwasi bandeko na ngai ba ye ba yo ko botela bango lupango. Bana bazana ba se retrouver nulle part. Papa asungi bana batata mwasi ba ye presque na poto kaka batata mwasi wana bana mwanda na poto ba balukeli bana ba mowe na mboka Congo basali double weke na minute la bana na ba peta kinyo surtout ba makamuna surtout ezonga kila maboko batata mwasi malgré tout bato ba yesa bango ba landa me ba landela kila bango te pa mate ba boya kila bango système. Nasi boyebi ke ba système les alaki
tata azo travailler kaka toujours pour na bana kastin abosani bana na ye. Mais à travailler ming na bana kasi wala bande kolanga basungi bana na ete. Lelo bande kolanga bana ba se trouver dans les néants. Yongo to de comme bali azo pesa ngazo expliquer ngai. Ti ba ko na mama moko boye, ba uto petre le susu mama na bango akufaki. Tant mama na bango akufaki bande ko na ngai ba passer vie moko ya pasi mingi ya ko futre puto batane na mo ba bien na bango. Mais nzembe na bolingone bande ko na ngai aye o connaître grand fodé au mona mowei aye ko connaître ye na policier moko ba benga ba nani ba politicien na connaissez bien vous comprenez accent d'ailleurs connecté aye ko connecter ye na ba benga ba nani sous politicien moko amboka vous comprenez accent bande ko na bo message déjà la ngai bo se kangate please na si ba politicien la bande ko na ngai Yaye la bango bande konangai azupe poste be na mboka ya Congo. Tango azupe te avant kuta da poste via Congo bande konangai azalaki na motema lukuni na babana batata monsa papa bango aida bango na poto do akangela baka bango mutema. Tanga kanga bango mutema bande konangai nga expliquer ngai vida yepe na kishepe be loko ko marché pete pamba te yepe aza prisonnier na mutema makasa azalaki na faire bana kasa papa bango babana ki ko aider. Mais tant que yo comprend bande ko na ngai nzambe a touché motema na ye nzamba lobeli ndenga expliquer ngai a se libérer a lubi nzambe limbisa na inaki bana ba tamosi nanga malgré tout papa eda ba me ba eda ngate nzambe limbisa ngai habitant a se libérer a senti pepele na ndenge nzambe ya ko connecter na mutu moko ya politique na Kinshasa na politicien mo na Kinshasa na mito solo bande ko na ngai ndeko na biso Pierre bande ko na ngai azana posa kitoko na mboka Congo balobi ndeko Pierre la star sona masunga ko yana kina sire ko yambanga na aéroport ezande yo mutu yo ko yambanga pa matena mona sima noka ba garde ko na mona ba photo tindela kinga pamba te ndeko na mosa lebi baba noko cha elike pa na nsambe me yana bangwana zaki toujours motema ya kokado Pierre dali mu toujours motema ya kokangama mais tant Pierre yo fungula motema de ndeko nanga zamba fungule ba porte yango ndeko Pierre alobi la star le bon mo eloko na kata mabi ya Star TV bato batata na biso ba yeda oui bakoyi ko yede biso na bolingo na nzamba zung c'est la biso back mais baza obligé te ya ko yeda biso pamba te bango bazali victime na yango kene maji papa na mina salaka atini bana kasi nyosa tu na poto mais bana na ya bota bana misatu bana ne bazalelo na mboka Congo kene maji na minuto bande konanga vie ya frère wana Pierre abenginga vie na bango échanger nini a se libérer ki na motema na ye donc ezali conseil moko malamu ezali pe lisolo moko malamu de konanga yi amoureux c'est la tala kata mabi ya Star TV tango nyoso tout ozalaka na motema ya pasi batoto yedaka biso te mais ndeko Pierre ayo pesanga courage tango lisolo na soki bande konanga ngai moko vraiment esuganga makasi mingi tomonaka ke bato boyede bazo yede te ni bata Afrique ba yedaka te ce que les kambu ba contribuer à rater et tout chaque pengai mais ton na yo lisolo bande konanga et suninga et denga pe na kata mabi ya Star TV n'est-ce pas ngana tozui un plus na lisolo oyo ki bato dans la vie to tcha li kateka ka bazo obligé à ko aider biso non to fungula motema na biso to se libérer na bato wana to aider ba na motema malamu nzambe nzambe ataki motema malamu pe ba parana biso ba yelaki bana kasuana mais le loko bazungu se le retour de kunanga to yina bango te to se libérer yo move on nzambe akopambola biso tande ko na biso Pierre azungu sala bien na Congo le levi stable na mboka Congo na sali connaissance bande kunanga na mutu mo pe na kana na vite kana réseaux sociaux oyo de ngol ba ke bande konanga bato to salisaka bazo obligé te ya ko aider biso na sina le beloko bande konanga elo na no ba suna suka to banga nzambe ce qui nzambe a elo na butu te
bandeko na ngai yebake makolo nzambe eza na nzela la star alobi biso eloko so na poka lelo nzambe alingi biso mingi totambola kobanga nzambe. Merci beaucoup bamoure na nga tomonani mbala ya nsima bosabone massivement na chaîne ya Mabi ya Star TV. Beau partager vidéo oyo, beau aimer vidéo bandeko na ngai. Merci beaucoup yo mutoza na line ozuitano ya kotala ngai nzamba lola sala biso bolamu tomonani mbala ya sima na lisolo kopesanga. Merci beaucoup ndeko Pierre tomonani kalate na mboka Congo. Bye bye.